kala biso ako kala biso soko tozali uni or que ndenge bana bazali koyemba kuna ya solo ba mama tata to tambula malamu to zala bandimi ya solo misalama ya kunzulu misalama ya kunzulu misalama ya kunzulu kunzulu musalamu zali kuna nage ko kondradi susu kuna nangamboma to ju centre agricole mususu kuna awa nangompia to ju pe centre agricole mususu kasi ba mama bubande kulemba batata bubande kulemba oyo wana soko buzala kumona kaba ndoto ebele wana c'est-à-dire satana ake kukundura oki joie soko to tikili nzila c'est fini vraiment botikila satana nzila ba mama botikila satana nzila soko botikili nzila akuseka bino boka na kokoma kuna be mutabadiengisa kuna pe atomboki ebe pamba te satana kaka mungini wana pate bojunga sima toko kutika masala papa te ngai na koleka badiengisa koleka ube mama kwa pele ube mama mpu ube papa nsombe ube papa tap samba ube papa kema biso basu tokoleka kasi ye akutikala na ye kasi ndenge nini wana ndeto tikila satana nzila pamba te aye kutila bino mwanka kana nzila bien mutu boye mutu asali boye mutu boye wane zala kumbia kamba tarana nazali na ilungi kupasuka soko to tikili ye nzila bien satana kulu otele na kabuli bangote kasi yo zali tata simo kimbangu yo zali koyemba ozali tata simo kimbangu ngai nazali kuluba nazali tata simo kimbangu bobe azali tata simo kimbangu papa kema papa simo kimbangu papa nsombi ube papa samba ube bankuka biso banso tuzali batata simo kimbangu kasi yalingi nini yeba makasi ok réaction ok sika wana vraiment toka yango malamu tozala muntu moko ndenge mususu botala te ndenge soko tozali bisu bisatu na papa koloto na papa mfuma mbanza tozali kusakana lokula bana mike ebili nalinga kande mosala wana bino kusakana na mandeko na bino te obena batu kasi ngai sika yo na bwadi ndenge to bwadi na bamukula na bampaku na botata tsomi kuswana lokula bana muke or kipana kusekana tozali kutuntana pate tozala uni ekasi kukamwana donc kimbangisa ko kuzala na ethnité ye azali mukongo wana azali ngangulu wana azali mbenga wana azali muluba wana soko azali nani te mbosha azali te ngangulu azali te mukongo azali te biso manso tozali bana papa simo kimbangu tozali baki mbangiste unité donc totamala na ndenge wana nde nzambe tata na nkolo yesu na elimu santu bakosepela ya solo malamu nde tokamata mwinda yango esika nyonso tozali malamu nde mwinda na biso epela yango na bato bakulingaka yo te kasi ozali kotala te esika bato nkamba bazali soko yo kimbangisa okumi wana abango yonso bandi kuseka yo ye pia bana wa kimbangisa bantu yango pia bolole penza bakobenga biso babolole pwana nini pwana mibeko ete kujunga pesa simate au contraire soko balibi boye biso pia to monte grade e ko kakende mokolo na mokolo to monte grade balinga te ngomba na besi ese tambule na mukili nani yibaki bakutala bapaya oyo bakoyela bino bakoyana pai na bino te bakoyana pai na biso
yangwana malamu nde to sala pambate bato ebele bakoyela biso solo bamama batata bato ebele ndenge esengo ezalaki na bambenga lobi nango esengo ndenge wana bazalaki na esengo papa solo yibi olingi biso kaka mbala na mbala bokutilaka biso bilamba na nzela soko nazala kuleka lebino botande bilamba likambo yango elongwaki na bato mosusu te na bambenga bango bazala na bilamba te kasi bakati matiti balingaki te na kanisi boboseli likambo wana bato ya liboso basalaki likambo wana ezali bambenga kasi na moto alakisaka bango yango likambo yango mpe bato na biso tomoni bango kutu basali boye ebongo biso otali donc wana nde tozala bandimi ya solo sino bato wana bakoleka biso bango basi bayibi tata mpuma malongo nzambe mpenza ebongo soko bino bolobi le contraire bato wana bakobwakela bino mabanga donc malamu nde totambola ndenge bandimi bazali bapaya bazali koya etikala na bino mikolo moke biso kuna mpe tozali kobunda pamba te nsima na conférence na bango tokoyamba bango na kisasa tokojoangela na kanda na bango na angola mpo na angola tokei na ntongo tozongi nsima na midi mpo ate bakenda tano kotala bakimbangisi te donc tozali kubunda kuna mpo ate tosilisa ndako monene wana tozali kosala oyo ndako ya conférence pamba te topesaki na tata nzambe bele fufu kasi nyama totiaki te yango wana ye ale fufu ya pamba eza na bosepeli te malamu nde tosilisa salle de conférence mpo ate biloko oyo soki ezala esika moko kasi tosali bastudio ndako ya conférence tosali te yango wana mpe esalamaka nano inauguration te yango wana malgré ezali kosala biso mwa pasi dépense ebele kasi tokoka kaka tozali na retard moko kosengana te or ke biso tokoki kozala na retard na likambo moko te kozala kolekisa ntango mpo na kunzulu pamba te satana pamba te soko banini bamotambo nyonso ti wana ti yango mpo ate atala nano soko tozali mpenza bandimi tolingi tosala ayibi mbuka wana ezali wana alobi mbuka oyo kotungama te kasi bana tata simboki mbango tolobaki tokoki koloba le contraire yo olingi te kasi nzambe alingi donc na satana na nzambe nani tookela nani yango wana bamama na batata totika kunzulu te ngai nakochunga lobi na kisasa kasi nakuumila te nakuumila te nakoleka na kunzulu biso na ngai na bamusicien vraiment ntango mosusu esala pasi na ye bango baye te abamoli pasi mpo na nini bango bazali ceinture nasepeli mingi faki ndenge bosepelisi ngai ndenge faki yango wala mpe esepelisi ngai ngai nalingaka kobetisa miziki mingi mpo na nini eza na ntina bana bomwana na ngai namekaki kobeta gitare mpo na nini ntina ezali yango soko namoni esika bamusicien bazali vraiment nguye na ngai mposa na ngai nabetisaka miziki pamba te ntina ezali ezalaka na likambo mosusu te kasi ntina ezali tokoyiba yango mokolo mosusu mpo nini alingaka kobetisa miziki donc bamama baye na ngai na kisasa boni tozonga na bango na kisasa ou bien bakende na kunzulu bakende wapi bakende kosala mwana kalasi oye mbuto abadiengisa nsima na misala na bitu tokobongisa programme ngai na yo ngai nazala kolinga mingi mosala mwa kunzulu
na moboyo ekuza koleka lokola mbula elekaki leki pamba to sala musala te ngana kusepelaka te. Il faut toujours to sala progrès. Lelo kuna na kisasa bien. Ndenge balubi ete koto kulungwa de susu na mukili mususu te. Ba pesi tolo na 200 hectares de coton. Yangwana ba jeune basala kubunda nango. Alors na kunzulu nde tokuwa kulona nguba ebele pamba te leta sengi masango ebele pamba te leta sengi ekase na mbodo bovwandi kaka pana nini satana oh kasi satana saraka nani toka kina tata figi wete satana lona kana yela kote we papa samba akariya bejo papa uyo kana mbabu ni gasu mana zero dia buida zaba nyana sali boba tata ko ngani yan sama mpo ka bejo ko to bele kan mo mzeli mo kai fusa wisile temi ani mpumile ko wa sole ni kan jela nano soko we pamba tenenga luba kinde to komona soko na yi to mega yango kaka kimbangiso ye tarana bilamba we kangi ngai zari kutokisa ngai lokola muntu azali na furu ngana mesani boyote soko na watu yango na bino moko boko mutala kam soko na bandi kuluba na bandi kutoka ezala kaka ndenge wana mokolo tokanake na Australie kuna na tango wana tutangi na sanza mempio kuleka pamba te hiver na bango ekubandaka na sanza ya avril me ntango na bimi na lati boye ba mundele baba ye akukufa na pio nalobi na kukufa na ngai te moke batale na bandi kutoka okwimi maladi nalobi te nazana nga maladi te bato bazali na pio boye bongo bandi kutoka nake kulungola bilamba na lati chemise bango balubi bebisi kukufa balubi na mama dilubi balo pardon bana mbana yo alata kazaka alata par dessus alubi ai mama lubi na ngano limbisa ngai mose na ngai yo moko so yibi ngai na lati chemise wana nde nazali à l'aise soko na lati c'est ko mona lukola mutaboloko oyi bilamba kilo boyo mayena ko kana yango ezali te ba mama wata tolongola bilamba ya mokili oyo tolata pamba toto yibi ntina na lisumu kasi tolongola bilamba ya mokili oyo tolongola te kasi bilamba oyo tosi tomesani ete tokozalaka na yango wana nde Lucifer abengamaka Satan mpona bilamba ya mokili kulula musala na biso mingi mokolo mayenga namonaki nde bozalaki na mawa mingi nsinza na bino ezalaki lokola bato bakweyaki na mai ya pio orke mpona bolingi nga mingi namonaki nde solo bolingi ngai na bokei kawa nakendaki nalandaki bafaki nalandi bamama balandi batata nalandi bajeteki ndenge natikala botikala malamu nalandi chorale centrale nalandi batata ai namoni nde bino banso mutu boye ye kaka wana bobani kolubaka bankumu na bato te boluba kumu na bato te oyo kusala na kubumbana ye moko azali wana kasi ndenge nini wana kubanga na yote kuluba kumu na mutu te ezali mabe wana ezali kalomuni bo kalomuni mutu te makambo ebele mazalaki mpona ndeka mbwana kasi lokola esi yango esi elekaki esi eleki kubotama ya sika lobi na tongo na kupesa minu bilembo malgré soko nazali ntutu malamu te soko ntutu kozala malamu na kupesa minu bilembo meme lobi semana midi me na kuumina te na kutungila bino mpona mosala na ngai na kunzulu na ya soko na ya te
pamba te ngai mpusa na ngai kaka ezali mpate tosala tomibatila tomilatisa biso moko tomilesa biso moko ole tokona koluka na bato mosusu tosala mpe ndenge bamoninga basalaka biso tokosala eloko te mokolo yo surtout mwa papier nakómi na mokanda il faut mondele asala ngai yango ebongo ngai oyo ya ngai yango wapi na le 23 décembre nalobaka likambo moko na ndako na ngai na bajeune bayaka kotala ngai ntango nazala kokende na Luanda bajeune baye kuna bapesi nga matuna ebele nga nalobi lelo oyo soko mondele alobi bo likambo te awa na bino mpe moi moleki kasi ngai nalingi biso tolingi nde tozonga na mokili mwa biso kasi biloko yonso tu oyo bozwaki na mondele bopesa biso yango bana bilamba na bino bolati bavelo na bino bavoiture na bino baenregistrere baventilatere na biloko na bino nyonso tu oyo bozwaki na mondele bopesa bongo nde tokangi biloko tokei na biso ebiso tokotika na eloko nini bopesa nga nano réponse eloko nini etika na biso nini mabele kaka mama batolo na ngai fo mondele asali na ngai sima eza na mokili mwa ngai kasi soko mondele azali te tokoki kosala yango mabele mango bazali kaka mabanga mango bazali kaka na mokili mwa ngai kasi soko mondele azali te moyen ya kosala yango oyo ezali te alors nayibi te esika tokojunga mpona kokoma mwa mokanda papier nayibi kosala yango te ebiki na ngai ifo mondele asala ngai montre na ngai ntango wana tokotala lere toke soko ntongo etani totali soko elilingi na biso eke kuna ale tozali 8 heures soko ebandi kokoma boya toke ndenge bakoko na biso baza kosala tokomi 10 heures soko tomoni nde toniati elingi na biso ntango wana tokomi midi ubie soko tokoki bandeke bazali koluba ndeke moko nazali kokaka mikolo oyo na ye awa na ndako na ngai na tongotongo ndeke wana ifo alubaka nakende na centre na pokwa ifo ndeke wana alela nakoma na monkoto nzete moko ezali kuna moninga na ngai alondaki lupango yango mpe tosumbi yango ndeke yango ifo alela na tongotongo ifo alela na pokwa ifo alela ndenge kaka oyo ezali awa yango wana kai ezali na centre na kai yango wana kai ezali na monkoto kasi ndenge nini alandi ngai boyide mokolo mosusu nakopesa ye question me mpona nini oyaka kolelaka na tongotongo kimbangisi oye likambo ezali po ate nakanga monoko na ngai te nalobaki na bino bolingo nalobaki te mibeko nalobaki na iloko nini ye toujours warapele kubusa te kubusana te ndenge kaka kubusana te soko na pokwa okokaka kuna ya nsima na ndako na ngai na mange monene wana ezali kuna ndeke azali rapele kutika te papa ngapi nalobi kaka soko natiki na bebisi ngai nazali messager batata na bamama tosala mosala namoni nde lelo vraiment naza na bosepeli pamba te ndenge bomonaki mawa lobi na butu namoni yango na mabondele papa mpona kolela na bino papa atelamasi ngai luku na ngai ezali epasia tikati tata nzambe alata biso tosala mosala moye bapaya wana baoya kokuta na biso na esengo toyamba bango na mwa mikolo wana bakotika na biso awa toyamba bango toujours il faut bozala prêt
boya ka ko yemba toujours bo sala programme na bino mikro wana bako sala wa toujours il faut boya ko yemba soko possibilité ko sala bisu wana korana bisu il faut bagata ngamba ya ko yemba sika batwara pamate ezali tellement important pour na bango sino sika sikawa to sala musana bisu okubeta tamana pia ali musantu amen.